Ma mission TV, le miroir du monde. Tolbert Solo, alors, donc, est-ce que Bozongi Studio question là, Bozongi Studio sur Bozongi Studio? On se voit BBC album à danser. Banana BBC album à danser. On bat les matchs Bozongi Studio to Bozongi. Banani ba BBC album à danser au Bozongi Studio. Papa, au moins une sembo ya correction. Hein? C'est pas correction. A tout à ratoloté na mibali ya batu. Ya mwe sala ngai Tolbert Solo. C'est bon, pour la correction. Donc, tu as sur F, blague. Et puis, les papa chéri dans suite. Thierry Chimama, le patron de plus de 255. Fait Nangaï Kishumaela, 001. Baïsa Ama toujours. Tolbert Solo. Nanou tout suite. Batouba Lobeli. Concert à 200 $. Batouba Lobeli. Saranati, mais tu expliques qui qu'on travaille, extrait à Pamba, R&B, na côté si on seben, na rumba. Tout souvent tout temps à Bakombo na bango esate, pour garder toujours image na bango. Mais pas toi minene bazala qui wana ba se retrouver qui donc kuna mutu ambongo na mutu ambongo azala qui kuna. Et l'obisi boki. Balle de match, tu as un petit concert lundi via Mati Mikino. Chaud. Ça sera pour l'année la rabe finissage. Tout ça là vraiment, tout ça un programme très saturé. Une délégation. Patron Bokos Abedachou, l'homme de Tsetse. Tout le monde a qui présence, il y a pas de belé. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, chaîne à référence. Merci vraiment na batutu bota la biso partout dans le monde. Na confiance tout au messana copé sabiso. Na ba émission tout au vraiment to la Sabino, les Congolais de tous les partout. OP bo lova vraiment nous les République démocratique du Congo. Alors lelo nazana Tolbert Solo, soliste ya Papa Chéri, Jibem Piana donc lelo to Robert Ali Solo. Il y a Wenge Musique à BCBG, il y a Papa Chéri Jibem Piana Motopamba pour Kalaming ite ba de mat ndenge batu nyonso vraiment bozala ki kozela yango o e umeli o e salibwe mais lelo vraiment déjà kalaté déjà bomona ki bino surtout concert il y a $100 $200 na Fleuve Congo Hotel après concert yango Ma mission TV, tolingi vraiment tout ça la émission na Tolbert Solo OEP à Bettina Bademat soliste il y a Jibem Piana Papa Chéri pour SCP ça vraiment Roger ML empreinte digitale président il y a vrai vraiment à Solarabien pour Roger ML à Solarabien pour Azali président Moko à respecter vraiment parole et puis à aider Kabatou donc on appelle si vrai tout mbote na part il y a Roger ML alors Tolbert Solo il y a Papa Chéri, il y a Jibem Piana, Motopamba. Tolbert Solo, Balobi, soliste. Tolbert Solo. Bonne santé. Bien de on a reçu un pied levé. Mais au cas de ça, je vais pas FBS Francis depuis London. Donc, il y a reçu un pied levé. Moté na batutu, ma mission, chaîne Impact Pédologie. Alors, Tolbert, d'abord, bonne santé pour tout le monde, vraiment. Tout le monde appelle Papa Chéri Jibem Piana po yo vraiment aux arapemben il y a président il y a Papa Chéri beau travail ensemble et puis na ba studio partout boni d'abord santé. Ouais, santé nangai moko très kitoko par la grâce de Dieu. Yo mozo mona mikolo kutunde na sali moins fort na perdre ta moins poids demi pour yo ebi. Mais en tout cas santé kitoko santé mouvement kitoko ko bandaye mo grand prêtre El Salvatore de la patrie, grand boss, Mvuluzi, le sauveur de la musique congolaise. Pour comprendre pourquoi Nalobara sauveur de la musique congolaise, pour comprendre Kalati. Alors Tolbert Solo, Batebele, Batelabiso partout dans le monde, surtout Satou Fashion, vraiment Azali Kolat Sabatou partout dans la République démocratique du Congo et puis dans niveau Europe, style Moko surtout dans décembre Bazotalabiso. Alors Tolbert Solo,
tobeta pe bama solo na yo ba entrée ne kota ba BCBG. Alors lelo oza pembe na Papa Chéri album pe eumeli makasi ondimi lelo au travail na Papa Chéri na ba condition na ya kozelaka à chaque année lelo oza jeune ondimi au travail pe na Papa Chéri tant okuta na pe na ba soliste msusu ya makasi o penda bazara déjà na BCBG et ça la ronde ngeni tant que oyepe ko s'imposer ko travailler na wenye musique BCBG. D'abord, je remercie Maître Fikare pour tant de batailles section guitare solo. Respect l'immortel. À part hier, nakuta batu bela dans mouvement. Donc, guitariste, on a CP là parce que en fait, n'a pas expérience. Mais moi, je me dis toujours que j'apprends toujours comme on dit, l'abondance ne nuit jamais. Donc tous les jours, na yekola toujours. Donc nazana danser, na komi na ente. Donc nazana na yekola toujours. Nous allons toujours. Alors, lelo vraiment au côté ne bozo travailler. Ba chance ni topé makamba bien nini. Oh déjà Papa Chéri a pesio to ozo copier oui Papa Chéri déjà. Ya malam po na album Ozobima. Ah et belé Papa Chéri na zui. Na nous na bandi ko zoate. Po na biso na zana na zéro. Et le ba vient na ngai Thierry Chimanga, le patron de plus de 255. Venangai Gijou Maela 001 donc baïb sanga toujours que Tolbert solo nanugu tozuite donc yana on a nous loroté en tout cas nazu moi trop et puis naebi que na rezoa trop il y a ebele balle de match ezobima ba monika extrait à Bedachou et sali valeur ya album. Batuba lobeli concert à $200 batuba lobeli ya rosaranate mais to expliquer qui bango que on travaille ba moni extrait à Pamba je crois il y a 1 minute quelques secondes bazui niveau ya nkunga niveau ya texte niveau ya symbiose amayele to sali wana donc disque bima ba comprendre makamto sali na balle de match au moins pena que na boule pena R&B na kotisi yango seben na rumba. Alors Tolbert solo to betana nous vraiment li solo ya Fleuve Congo Hotel li kambo vraiment et kamu ici batebele Papa Chéri sans album Papa Chéri album bima raté alors Papa Chéri concert na Fleuve Congo Hotel $100 $200 et ça qui juste pour na ko chatembe na batu pour na polémique moko ou bien pour na relaxa ke ngana zana ba master batombongo ou bien pour na ni vraiment ou bien pour embela rara batu to comprendre te loko wana ezoka musabatu concert ya $100 $200 pour na concurrence au bendengeni Théomoni El Salvatore de la Patrie azal leader ya F. Donc et puis BCBG qui signifie bon chic, bon genre. Donc tous les grands messieurs, les grandes dames qui n'ont pas vraiment l'occasion de venir nous voir dans le concert sous Betaka. Yangwana El Salvatore de la Patrie pesa bango lokwana ba prêtre ba monanaki batu msumu eto tanga ba kombo na bango ezate pona ko garder toujours image na bango mais bato minene bazalaki wana ba se retrouver donc kuna mutu ambongo na mutu ambongo azalaki kuna et lobisi mokili aboye wana tozo benga ngo punition de l'année événement moroté na 2019 concert moroté na Kisasa papa $200 na franc congolais sali combien yango bato bazotuna ezalaki pona tembo be pona nini yango concert à $100 $200 te mais ça mo mesano moni que tobeti ba $100 trop oui que $100 tobeti beti yango trop et comme siko que bon so ba ki $100 bato pena ba osala konzu
yango mona tomataki $100, $200. Yango mona ki délégation na musique eyaki ya le côté là-bas na tête ndai atinde délégation le patron Bogos Abed Achou l'homme de Tsetse tomonaki présence ya bato ebele ba grande dame ba grand monsieur bato musu moye totanga bakomona bango ezate on ezali ka invitation te boye po bato bazoloba trop balobi papa Chirac kotia concert à $100 $200 mais nakidi bapesi ne invitation bato baye bakoti ndule donc batia kasi invitation ata na victoire invitation bamekaka ata na victoire nani batia bango o bazolobake bato tosali ba invitation papa bino babato a média faut zalaka sur place au monde comment les gens payent achètent les billets au monde comment les gens réservent les places de place plutôt donc waneza bato bakokaka makambo te bazobule osoma au monde te biso to mekika extrait kaka ya balle de match hein to mekika extrait ya balle de match grand frère propre Sodio Kinzonzi na Angola to mekika extrait ya Abed Achou 1 minute quelques secondes tala ndenge lobisi mokili bazan na besoin ba yo album balobi ko bimaka bazan na besoin de yango nde pour c'est pesa bato tout ba la biso extrait bato bazozela ngote moi je dis toujours que papa la 2019 alors une année commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre donc tozana na 2019 tant ba moni déjà clip ya qualité wana ça signifie que to bosser na biso masalanga Roland Mukendi le grand pilote na Uganda donc elaxi que to bosser na biso nayebi ke album wana ezobima extrait wana ka ndambu et sali déjà plaisir na vie na ngai Edika Mina le dinosaure Dino le frère propre ya vie na nga Fabrice Kombo le vendeur des avions aux États-Unis vie na nga Alino Kadima Jet 7 Afrique du Sud en tout cas album ezobima bozala calme pour papa ici à Lobaki je crois à ça que mission na concert na yo Bibi Kaping a confirmé que balle de match ezobima tara to beti concert lundi via Mati Mikili show ça rapona kolandela ka ba finissage tozo sala vraiment toza na programme moko très saturé toza un programme très saturé déjà to refêter na en tout cas ba fanatique na biso ki chassa bo souffrir to fêter na binoté si Dieu nous porte vie toujours to fêter na binoté et puis programme en janvier ezali Turquie le 19 25 le 25 Turquie bana Turquie tout en tout cas na bengi bana tout ya mikili ba kitaka déjà ba ya ba sombaka déjà ba billet donc Trésor Chimbalanga fa sombaka déjà billet Papi Kuchiku to ala sombaka déjà billet venanga émission Nyongoni na Londres fa sombaka billet Chris Gonda moninga Chris Abramon Piana sombaka déjà billet invitation déjà ba $100 papa na Turquie Brunel Marc Lombaye l'homme de grand cœur, l'homme de surprise, Naïbi a reçu bien direct Afrique d'ici dans Mata Turquie, Miel Tala, Twin Mother, la seule et l'unique belle femme à Washington, Naïbi a reçu bien. Alors Tolbert Solo na sur question na tout na po et c'est plaisir surtout ba tutu o ba sombara bilamba na satu fashion po alat sera vraiment surtout ba européenne donc alat ça vraiment partout dans le monde. Alors oui, satu fashion eza na ba griffe kanda okola ta même ba body ba jean donc satu fashion eza vraiment ba griffe mo ya kanda. Alors Tolbert Solo ba tu ba lobby trop album mais outi ko bima bazongi sibino pe studio bozaki déjà na studio mais bazongi sibino sous studio alors on a habité likambo rozong sa studio wana na lingi éclairci batutu ba talo partout dans le monde non batu bazolo bebele babi c'est comme si fanatique na bango to ba musicien bozongi sous studio banani balobi ngana posana ba banani ngana lingi yo ba banani te mais ngana tunuka question est-ce que bozongi studio be studio banani te moyena ye ba pe ate
il faut lobelanga banani wana. Mais fan basé belé, fan basé belé au banani babimisi album o ezake album mango na ebité na lobanini eza album nini on ebeni. Ngana kotanga album ebeni. Tolbert Solo alors donc est-ce que bozongi studio question là bozongi studio so bozongi studio. Banani on se babimisi album à danser. Banani babimisi album à danser. Donc les matchs bozongi studio to bozongi te. Ah papa. Banani babimisi album à danser au barozong sabiso studio. Papa, naebisio moni l'album. Pour ton information, l'album c'est une reproduction des nouveaux sons, de nouvelles mélodies et de conception à sika. Vous en comprendre? L'album est bimi. Soi-disant, yo mtozo bisanga ke album est bimi ça le wandeni. Yem sanga ya sikezani. Mais ngai na ebisio na topé sibino extrait ya nzembo abeda show moni innovation. Ebi po anini? Bon. Na kotisi seben na R&B mon cher. On beti guitare na ndenge Banda moso. musique oh bon yo ke extrait ngote. Oyoki. Banda musique. C'est la to qu'on scope nyonso. Banda musique ya Congo e banda. Na lobi teke na ponga na ebisio nga na yekolaka toujours. Mais nanu na yoke lora bongo te. Ça veut dire midi et bête R&B maram na loba ba connaisseur ba yebi po ba prêtre ba yebi. Midi ezo bête R&B guitare ali compa na beti koto nylon na beti rumba fer koto na beti R&B pour regarder nini style et puis guitare pena solo pena na beti sebene. C'est que bas de match eza héroïne na Tolbert Solo. Na ebisio makambo nga na sali na disque oyo na yoki na ngate. Omoni bandeko na biso ba guitariste na yebi na pesi masala nga Christian Solo Airbag Mbo Théâtre venanga Thierry Mongatana en tout cas tuna bato oyo na pesi mbote na vie na ngai papa na nga Sek Bidens Monganga na Paris na pesi mbote na papa Dino Vangu moni na tangelo bankale évangéliste Flamme Kapaya frère Mweni donc tuna bango makamo nazo expliquer yo ozo comprendre tuna ba soliste ba ya orchestre msusu te ha te na tuna nani utsuna ngai na tuna nani to sola bino na bino bondima na rate oh papa babetaka na bango mais ya sikeza te ya danser papa ozo beta album osala ba G œuvre ezo tikala papa omoni nzembo ya correction nzembo ya correction tout aratolo te na mibali ya bato yango esalaka ngai Tolbert Solo nzembo moko ya correction donc tant bapesi yo œuvre blague te tant bapesi yo œuvre masala nga Banque mondiale l'exemple à suivre en États-Unis masala nga Olivier Mipi en États-Unis Arnaud Zola vrai original salon FBS Francis Siway FBS Francis niveau à Londres donc Roger ML empreinte digitale Olivier Mipi à Viclon de Télé Alain Zola Junior Mabaro le président régional à Congo central na lobby papa so ba pesio eloko omeka ozo meka ozo beta faut beta pour se pelisa bat papa ba beti na bango tu na Congo je peux être pas l'unique mais parmi batu oyo basola bien na batu tout sans complexe ozo comprendre na sola bien na ba leader tout balobi bino lobara bo mona album ebimi boye toki kaka ndenge ga batu babeta kaka ndenge moko eloko ni ya sika oyo obeti na bas de mat guitare ezara guitare auto beta guitare eza même guitare to betelaka ba même studio to betaka mais problème ezali ya komeka ko ajouter un plus ça signifie quoi rumba na biso emeka un peu ko traverser ba horizon mususu ça veut dire quoi on sait que R&B est une musique morobo et traverse le monde entier mais tozu rumba na biso to kotisi on akata R&B tozu seben na biso to kotisi on akata R&B oso comprendre yango wana ezo traverser ba
ba horizon ebele. Ozo comprendre. Na beti ya danser te soki pe ndenge ni mapate ko ya te mais na sali moi effort. Ndeka na yebisio na changer parce que ba jeune soliste tout ba betaka presque ndenge moko. Mais ngai na betaka pe le rôle wana. Mais na sala effort na kima na nga bango. Bato ba ye ba yoka musique ba bi nga na kima na nga bango. Na koma na nga ko beta na ndenge na nga. Ozo comprendre. Bango bakenda lix nga nazonga village nazwa village na ya nango na seben ozo comprendre blague te nazo ebisa moni ba bi ke BCBG to lobara te mais mo photo expliquera batu ozo comprendre ba bi ke bolo barape ba bi ke bolo baka mo sarape ba lobara trop fe nanga saka Sergio Ramos ya mouvement venanga l'international Roger Ngando PDD bango musana bango za ko loba omoni ngai ozwinga kaka à pied levé ngana na arme na ngai na tambola na arme guitare na yo mbala sime kozala okobeta ba chanson ba na yo to ça j'avais mission na yo mais na yebisio ndeko na ngai yebisanga na nuko yo po ki balbo ma journaliste yebisanga oyoki solo wapi ozozela batu nyonso bayoka ba de match balobaki na 2019 tokomi déjà biso tokomi déjà na katika tozoleka déjà katikati ya moi donc tozelaka balobi fin ya 2019 eza le 31 décembre toyebite soki kobima les 20 combien soki kobima les 40e soki kobima journée toyebite donc tozotante kaka biso na tout monde alors lelo oza pa papa chéri poto ke na osuka poto zoli likolo ba de match de jeux obima est-ce que ba pesio oyoketa information moko ya dates au ba de match kobima te. L'autorité morale, c'est Yemoro El Salvatore de la patrie, grand boss. C'est lui-même qui connaît les jours, la date, l'heure des matchs Robima. Mais Zanango, to fide Makambotu, to fide Nabiso Maramoto, mon ami West Motopamba, un Camerounais très frais. Je salue la fierté d'Afrique, Samuel Eto'o. Donc, c'est la balle des matchs. Au moins, c'est la balle des matchs. Samuel Eto'o fils, la fierté d'Afrique, c'est la balle des matchs. Tête Ndai, c'est la balle des matchs. La tête tu vas me boire à rabaye, ah, papa, bon, moi, je expliquer bateau exact. Moi, je suis vraiment accro, un accro. Au moins, je suis tangi mutu, to solaka. Le patron de plus de 255, il m'a payé la car. Vient ngai asombeli ngai sous guitare Steinberger, guitare ils en a valeur il y a 4500 € au na resomba karasika. Vous comprenez? Vient ngai asombeli ngai guitare wana et puis abisinga disque sore bimi ozasu na karasika. Et le bana ngo papi coach meyo komika ba carte nga somba carte ba sombela ngai net na vandika boye au vandika boye par exemple Mutsunangai Venangai par exemple qui joue maïla bi petit nanga ozoelo rakanda pour na musala bi osali to fandiga boye intel la lobby boye intel la masangai Rodrigue Bagala Tati Mwamba HD la famille présidentielle ozokompan donc ndenge zana Mutsunangai eza eloko mongo boye ngai naza accro mutuna ngai ngana garçon pena ya naebi makambo pour ne pas dire na garçon ya millier naza sans complexe ta naebi so ngana sans complexe oso comprendre to solate Bendos Festival solo on le mama solo Bendos Festival sola bien te to sola bien te to solate to sola il faut être gentil avec ce qui est gentil avec toi. Ouais. C'est très important. Bendos Festival à Bilamba. Donc, na ebike azali banga na na balle de match. Ozo comprendre. Venangai Sodio Kinzonzi chinois noir d'Angola. Azali banga na balle de match. Donc, ngana sola raté na bato quand ça te sona bois oui. Ce qu'on constaté sona bois qui la fierté d'Afrique.
Samuel Eto'o fils ndena loyengete nga boira ba jogo net Dieu merci Mbokani ya Marlène Ntesa na damara mbongo na ye ba jogo a bien pe bazali c'est bien Samuel Eto'o biso tout ebi fierté na kati Afrique et ça livre vraiment bien on a ba vrai jogo hein ba vrai jogo vraiment na kati Afrique yo na ba vrai jogo o nga nazwa chance ya kosolola na bango kodamela na bango et ça la bien so na bango pona sima ya musala na ngai pona papa chéri a propulsé ngai na motema munene Samuel Eto'o la fierté d'Afrique. Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani ya Marlène Ntesa. Lelombe les Blaise. 3. Michel Mika ya Mazembe. 4. Trésor pour tout Touréa Gaga. 5. L'immortel. Jonathan Bolingi. 6. Et puis namoni Mikolo yo Beteke à Kotina G. Oui bien. Beteke à Kotina G. Donc pona toujours koyebisa bato ke non bazala bango apaiser ba de match ezobima mais na yebiso ke bazobeta te Ozela alors Tolbert Solo alors merci to komi na suka vraiment donc pour balobi 2019 nde ba de match olobi oromi gaya mutu na cameraman comme le Voldi hein Voldi Martin et Gaillard, ma mission, ça va. Tolbert Solo, balobi, soliste ya papa chéri, Jibem Piana Moto Pamba. C'était les plus jeunes. Na BCBG bas des matchs a frappé en haut. Donc tous la bas des matchs tora misapi, il y a Tolbert Solo ndenge album ekozala vraiment. Alors Tolbert Solo moi bambote ya trop avant kota moi bambote keke mbote na batu avant kota au répondre à biso question au monaka papa chéri ndenge nini et pas na ope na vie na yo. Na bana question. Papa chéri, c'est un père. Donc, c'est un père. Patron Koutouté, Pananga. C'est un papa. Quand je dis un papa, pourquoi? Parce que baboti nanga batiganga na maboko na ye. Vous comprenez? C'est un papa. Yango moningane na zaboye. Namona muta robang sangate. Na nenga mabeti. Je respecte tout le monde parce que tout le monde sait que je suis naza garçon moko vraiment na respecté abato makasi mais na banga abato te ozo comprendre po soto kuteno côté mon osali ba jeu bosani ke na beta ya guitare mutu na ngai po blague te nazo biso ndeko nanga ko sala ba jeu te bayebi ozo comprendre mais ezana on kaka idéologie ya mouvement to va na biso mais ba bayebi Tolbert Solo papa omoni papa chéri apesa ngai opportunité ya marambo ebele Martin omoni lelo nazwa valeur na famille ba master partout ozo comprendre c'est pas omoni lelo ba musicien bazora biso lelo bato mo boy moi genre ngazwi moi chance à otanga na ba école à danser ba papa na ba parents na nga ba pesa ngai chance à otanga na ba école à danser natanga na bana mvwandu ya ndenge na ndenge lelo baba grand monsieur à l'occurrence mon ami le patron de Fiesta Moïse Samani c'est un collègue de l'école baza ebele lelo ba travailler na ba société minene na politique on peut pas citer ba combo mais ba pesa nga valeur en étant artiste et musicien parce que naza pemé na papa chéri oyo apesa nga valeur ozo vendre yango moningane na boye naza garçon très très bien éduqué, qui réfléchit bien. Bon, l'autre fois on pourra faire une émission même en anglais, même en français. Tout ça. Alors merci Tolbert Solo, donc BCBG, donc tous la balle de match na fin il y a 2019. Tantôt donc on mis déjà tous les cas déjà 4-4 il y a décembre. Bah tout bazo c'est la rap bazo c'est dérangé et comme ma journée même date ça pas batangara. Na BCBG date exacte à ta date ça pas batanga avant 2 mois avant 3 mois. To côté décembre même date robi melé bani raté batu bazo ndima la bangote. Martin, l'année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les lots je crois les 14 hein. Donc Tozela na pesi mbote na mon patron El Salvatore de la Patrie, mon boss. Merci à trop. Nzamba pambola yo. On a yoga moi trop. Alors na pesi mbote na Thierry Chimanga, le patron depuis 255. Na pesi mbote na Edi Kamina, dinosaure na États-Unis. Na pesi mbote na Miel Tala,
Tweed Mother, la seule et l'unique femme, la seule et l'unique très belle femme à Washington. Na pesi mbote na vient mission Nyongoni. Merci à trop na ba surprise. Brunel Marc Lombaye, Olivier Mipia, West Motopamba, mon ami camerounais. Na pesi mbote na Batutu, vraiment Batutu au balingara Tolbert Solo. Vraiment boza ebele na olemba rotanga bino parce que boleki ebele ya ebele na pesi mbote na petit frère propre touriste, le futur patron na pesi mbote na master na ngai na Tidi Ntoka, c'est lui qui gère l'administration ya Tolbert Solo et puis mutazo gérer fondation Tosoldu, donc fondation Tolbert Solo. Avec les temps très égard au Tchamaboko. Donc, au Monika Bana papa chéri. Nazana papa chéri, mais Nazana pour moi fondation, il y a moi dimi, na moi ma coquille autozorana si ma papa chéri, na aider bande gonanga bazangi surtout bon fin là. Mais to bando zo pe ba image, il faut to les faut yaka vraiment. Nenyo qui tana ba descente, il y a mingité, moi gâteau, to ça la na biso yango mais esenga qu'il fallait qu'on médiatiser yango pour batu ba yeba. On est à force ya mutu laxi que tant balobara papa chéri, l'homme de grand cœur. Biso pe bana to landi. Donc vraiment en tout cas batutu Boz à la calme, bas des matchs zobima. Un petit nangai propre, Jonathan JNK, grand guitariste, c'est le lot Namikili. Petit nangai, Azolanda Lokolo Viennae. Petit nangai Bob Solo. Petit poussin deviendra grand. Na pesi mbotena. En tout cas, baza ebele ya ebele. Alors merci vraiment. Merci vraiment, ma mission TV, chaîne à référence. Alors Tolbert Solo, Bisotou, Tozozela. Décembre déjà pour na des matchs pour Ebima. Alors merci na Roger ML empreinte digitale oh vraiment à Solarabien président vrai au Ebiko Solo là. Alors merci na Chatou Fashion na niveau il y a Europe oh vraiment Azali Obi au boire fort parce que eza maison moko kaka en Europe oh ba congolaise ba congolais ba lataka partout dans le monde oh mais oui ba mbati ezali ba griffe bien ba veste ba jean ba body tout ezali na Satou Fashion donc molato kitoko Satou Fashion obige makambo ya kanenge Bendos Festival à Bilamba abwagelaka mutsunae Tolbert Solo nenge batebele oebiga donc il faut tout comprendre non pour tout pesa makambo mais le rôle là déjà on dit rien à dire. Alors merci na maman Anto Aluta na niveau à Bruxelles, merci na Pablo Sita l'économiste, merci na Batutu Bota la biso partout dans le monde, ma mission TV chaîne à référence Martin Engi vitesse affisée. Merci, bon s'abonner na page officielle Kalaté, il y a YouTube, il y a Papa Chéri, bon alana déjà beaucoup s'abonner Kalaté na Nine na YouTube officiel il y a Papa Chéri. Masalangai Serge Mukende village Boas na Canada. Bambota trop Masalangai Tati Mwamba famille présidentielle Rodrigue Bagala l'homme qui vit dans une ville luxe. Merci ma mission TV. Ma mission TV, le miroir du monde.